Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci na confiance et na fidélité bande ko balandi nyonso ba très cher abonné na biso Congo Winner Télévision et c'est vous allez partager ceux qui te ont rendez-vous na bino et surtout ceux qui se te respecter rendez-vous. Merci na bande nyonso ndenge bozuli bako yo kotsa biso na banda ko na bino sans permission à travers votre émission Tolobela oyo Evan de Sarah famille Mobimba donc ya bazolanda meliki de la presse émission moro kitoko émission moro a ma finga la raté mais ande pembe la ration de pembe veut dire vérité à total Sarah bato escanini le côté zalaki sukani ni pe solo ezalaki o eze émission oyo eza ko édiquer merci eza émission oyo eza ko kota na banda kuna bino sans permission pour bino déjà botoriza biso bongo donc na Congo Winner Télévision pour avoir information ya sir pe ya source a ma finga penza la raté polémique za la raté merci na confiance na bino pe na fidélité ndenge boza ko continuer ko soutenir biso na Congo Winner Télévision. Un grand merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre Massale qui ngolo na Mwindo depuis Londres. Un grand merci aussi à Olga Baby depuis France. Merci pour le soutien ma sœur chérie Olga Baby na lingo mingi double taille olympique. Merci pour le soutien. Un grand merci aussi à Sandra Mokeli Sungi, à Sandra Moki Topesi Bambote Belé. Merci pour le soutien mauvais papi Mangala DGRK a Kosombara Kaka a Kotonga Kaka. Merci na Centric Mbaki Rao Banki Ani Bakuto j'étais sali. Un grand merci aussi à Brenda Kouete Belle de moi-même Laura Bidjimine Topesi Mbote, mauvais papi Mangala DGRK Topesi Mbote. Un grand merci aussi à Prédateur ça c'est après. Un grand merci aussi à Fondation Foudil Njili Bomoko Balobi Njilwa qui dit baté Mukolongo Beler Sobabi député professeur Oyabiso déjà Topesi confiance eza honorable Popo Diakano le patron du collège de Saint-Paul School to bosanate to voter qui na luenge cette fois-ci tous voter moi nanda ko poya ki matazana biso car toujours longo. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, bon séjour à Kinshasa, à mon vieux Fadi Ambroso, toujours, merci pour le soutien mauvais, ou la Kakinga Yoko Kisami. Merci Bandeko Balandi, le lot Yoko Solana, mon qui par rapport à un trophée au côté là qui biso Namboka, ya Frima, ya Ndeko Nabiso. Mais c'est maestro Fabricas c'est Villanova na Aigle Fali Popa na ndeko na biso pe mai kalamba e pazo ki trophée na ye en dehors on a to reçoit soso un contrat ya artiste Ferregola que j'ai sali à pas ça to reçoit pe soso moi actualité nous oblige comme on dit quoi donc prend peu à côté c'est to ko tromper moi qui met aussi mon penda mingité ya onde likambo oyo to memeli bino mokolo ya lelo si on parle de Afrima tout le monde ba émission ils ont moment trop par rapport il y a ben c'est autre zones on a payé de quoi biso linga ngote bande ko na biso ya village ya Villanova ya président maestro Fabro par rapport au Fabricas qui n'a quitté négligé qu'Afrique Matindi Gina PMF na Chomi ba qui ko rejoindre collègue na bango fallait pour pas bazo ba trophée na bayana ndako ça fait donc honte premièrement puisque je suis pas attaché de presse des artistes fallait pour pas mais tu n'as ko solana mon vérité ndenge bande ko biso ba village bazo ba ke batindaki Gina na Chomi ba ki ko za trophée na bakutana na collègue na bango fali premièrement Gina aza chanteuse te sokinde fala tinda Fabrice sa délégué qui ba musicien là ça va mais ba musicien peut faut avoir un respect quand même fali pour pas artiste monene na mboka na biso azo sala musala na et bien azo tombola pe drapeau ya mboka donc azo mériter pe ba respect na ndinga mabeti Andinga mabete ba villageois boteninga regarder mais azo mérité ba respect fallait pour pas azana aîné ya Fabricas na musique qui nous na âge donc respect zuma aussi la biso na mboka na biso par rapport ya bilobela bensalité écoute moi tout Fabricas wana ka Fabricas afinga ba trophée Afrima lelo na plutôt solongo na pembe. Donc on a tel que nous Fabricas soit qui c'est normal puisque Afrima a critiqué donc ils ont trophée moro boy somba ko somba donc si je comprends bien le gars va foutre à $5,000 pour base Afrima c'est que Fabricas c'est pas abimisa qui $5,000 en réalité tout le babongo donc il trophée Fabricas peut to be on zano ya lokuta a mérité na ngote a sombi na yango abimisa ki $5,000 na ye a sombi po yambo ya koloba nde bakoloba loba balola lo lemo na yo 7 fois.
Zomona, ce qui nous aussi au cas de balleté que l'on bien noté puisque on ne sait jamais. La musique, on a pas misé ça bon moro bazo ko tabi sur baranki mo o biso peto yebite ba fanatique. Donc il fabrique maestro aux artistes musiciens mboka na biso ou défendre rapper drapeau ya mboka na biso na ndengi na yo. Attaque maître, attaque maestro. Mais babilo mususu ekitisaka artiste. Dès que porte-parole, musicien, aye na télé, koloba, soit kofinga, sachez qu'il y a directement président ayebi. On a président faire rigoler suspendre marque à ose pour na be misomo ba finga. Donc ça la rappelle moi genre, ça la rappelle moi bien té. Tout défendre musique ya mboka to za na biso baranki mo ezala ngo, ranki mo vrai. Pas ranki mo boto toucher ba personnalité ba to le yinde li frère na biso gote sei. Donc, on comprend que trophée ya Fabrikas Maestro, il y a des fruits, il y a le kuta, donc tout le monde a pris non, sur internet c'est la 5000. C'est que Fabrikas a mis 5000, il fallait pour mettre 10 000 pour jouer qui m'y balé. Non, mais vous êtes méchant. C'est Congo qui gagne toujours. C'est Congo qui gagne. Congo, ils ont toute la richesse, moi, par exemple, la richesse, la musique, ils ont parmi. Musique est par mais biso bato toujours ça la musique yango biso bato o toujours permettre na ba musicien toujours aider bangote photo aider bango bandeko s'il vous plaît photo aider bango bandeko na bazo ça la biso musique ya mboka faut ba respect mo boza la ba limite mo boza la ba tabula na ba papa Lutumba ba tabula na ba papa na biso nani non pas papa Franco balana na ba guerre mais ba guerre ba Franco na ba seigneur lay mili mo wane pe manakima ezala ki tendenge musique o komeli lelo ezala ki tende musique komeli lelo. Moi ça me fait bien que musique bon biso comme na ba concurrence mo wala ba américain pour américain balara ya abimisi be abimisi disque apa abimisi disque ce que bazo tala nani à côté kamingi. Faut qu'on grâce comme marabongo tu dis que atona ba gaulois atozana ba spiritas atozana ba warrior atozana ba villageois atozana ba kofifet atozana ba wengemel atozana ba kitive donc l'air siko ba leader wana d'opinion bazo bimisa ba disque allez to dis parce que ba nani bazana ba fanatique belé to somba le lop internet songo ko sa non le souté tu dis que tel a teki boye tel a teki boye tel a teki boye. Tout le monde a barankini wana tout le monde a barankini moro boye tezanga mituna makolo donc ezoboma musique ya mboka na biso lelo to ko taper sur le moment mukende wana biso artiste et musicien de Ferregola que je salue à ça tout le monde ferry a outi ko signer contrat na Guinée bandi wana biso bagola bozana kiti bovanda to solo la na linga rabino trop naza ni gaulois ni warrior nazaka muto na lingara musique ya mboka trop naza mopandi sango biso toza balobeli toza église au milieu du village donc so ya koloba ezali il faut to loba bande kunanga bagolwa natala émission moko ya président Fally Ipupa batourner par rapport à frère na Ferregola oui il chante bien il compose bien aussi mais alors c'est un kande a changé ba bureau alors ba bongo pour ani pour yeza musicien mutu ayebi faute ya chauffeur ezaka chauffeur mutu ayebi pe faute ya musicien ezaka musicien mutu ayebi pe ba faute ya ba journaliste ezaka pe biso ba journaliste président Fally pour bon poani pour atala bureau ya ferry à monango donc ce n'est pas du tout bien na qualité artiste ndetinga lelo no lobaka oui Fally pour pas en raison pourquoi président Ferregola a signé contrat na Guinée tout moni ni attaché de presse ni bureau moko ni ezwata makamwana et posté wata na page moko boso tibala be misoba lobelango rien ce que bozo son artiste ndenge ni bino nyoso bo mboki na bino na procès Gauthier est-ce que ça vous regarde Gauthier aza ni musicien Ferregola ni journaliste Ferregola Gauthier aza musicien ya mbo aza journaliste ya mboka lokola ngande kona bino bino botala nanu kaya bino botala ke kana bino président tu signé contrat bolobeli yango te ni na ba page oya bino ba gaulois bozo soutenir artiste te
Vous soutenir artiste, c'était pour artiste avec Bagolo, tout la sabango de l'équipe on est belé. Où est population à Bagolo? Où est Pibino? Ça me fait mal. Me fait dire boy, banda bande kota la page na talipi na bande on a pe belé biso Bagolo pe baza bi pembe na faire gola tout ça bon na ba téléphone na landela ta ba statut na bango na mon poster président rien. Président qui a signé contrat na ye na moni pe ka zagi ye moko na moni pe ba bureau te pembeni to moni pe te place bo féliciter président Bagoloa. Na qualité ya président Ferregola akoyo kozanga ba mambu musuti ekoyo kozati ba blo musuti ya to lobela ngona ba telebu neti frère na Trésor Congolo directeur marketing azolo bake concert faire abeta ki ya stade de Marseille za ina posa gagner mbongo te oh pardon. Merci à l'international et Janice SM, mais j'étais salé mon frère. Je reste fond de moi, ma mère te pèse mbote Charlie, moi les merci pour les soutiens mon frère. Et ça me fait mal, nga so nazala ki na bureau ya faire gola. Makambu ya falli pour panagote, ça nous regarde pas, ça nous intéresse pas. Puisque un jour peut et qu'on peut baloke la biso pe bagolo. Na mitinde ne so nazala ki golo. Pourquoi vous sopez na mambogote c'est dona moni na ba musicien. Naba journaliste faire mikolo be misala mon kaka gotesei beta ye toro gotesei beta ye toro etali bino na nini etali biso bagolo na nini mamba gotesei do focus ya bagolo miso mika pour ça ya gotesei donc tout ça ce n'est pas du tout bien. Vous soutenir artiste beauté ka image ya artiste président Ferregola. Si tu as traité les abattoirs, nous sommes bien en bango. Pourquoi on a traité les abattoirs? Bisognon sotoye bi rebo chilo toye baye nie par. Rebo bimina la belle ya fait rigola. La belle a fait rigola les aki dirigé et encadré par Tracy Eleza. Le Tracy Azui azaki manager numéro 1 ya Rebo. De ce dont on a Rebo le Rebo. Parmi batu o ba sali Rebo akoma Rebo batu baye Tracy Eleza il est parmi. Son aussi, Bouébisanga. Donc, Tracy a joué Rebo dans les néants, papa dans la belle, le loup fait Rebo Chilo. Mais pourquoi le président Ferregola la confiance on peut ça Tracy dans la belle nayo? PC on peut non sous na PC na peut charge wana na mambuno na nyonso. Tout à son mamoussou se changer té. Pour trop c'est trop. Kabizorbi kangaki. To la lité pour les stars ceux qui belo ils en top to bon na TikTok. Faut demander à challenge na TikTok. Nanya bina ki bizorbité. Nanya bina ki tena mindele babini. Nanya binité. Si vous avez une loi, il fallait y avoir rapide la moussa artiste. Bino de bozarana artiste. Na ye barate ceux qui bota viana na kisi. Donc il bossa mambo mabe alinga rabino kaka. Président Ferregola tikala na Tracy les a PC charge PC na la belle et l'autre barebo. Il va venir nga chuke boke chwa ya mona mela ta mai na lobi mingi na mela na mai. Bagolo bo aider président Ferregola. Bo aider président Ferregola. Donc azar artiste monene mboka na biso ba faire o ceux qui to bateli ba ngote lelo ezalama parce pour ko follow mine déjà loba donc ozang net ba munga petit on a vraiment donc na éviter ko la musique mboka so to zuka nini donc vraiment donc valer là éviter quoi donc ils aussi faut qu'on encadrer faut qu'on encadrer. Hermine HM, je te salue maman ceci de la presse congolaise. Faut cadrer mes ala donc bandi on a biso bagolo tomeka ko bongisa to kila procès à côté c'est pour de ceux qui sana bino procès à côté c'est na président Fally Ipupa le 19 fallait m'embonner kata mame mon artiste azala kiti be miso so ebele surtout pas bagolo be miso so ebele akimi ceux qui côté c'est akoyisa mi na parquet azamu kangami ceux qui président Fally Ipupa vous m'excusez, ce président Fally Ipupa a quoi ça mis na parquet azamo kangami.
justice eza neutre donc eza ni pour ni contre na mona la naki wario mobwe au président Fali na mboka o bakanga Fali na mboka oyo monsieur cabinet ya mokonzi Papa Vital Kamerhe lito ya mokonzi liso mokonzi akota boloko po azalaki na mbeba bongo Fali bakoki kokangeti na mboka oso ko isami donc bino bozomona justice mboka ngolo kwa kaka eza ya bino ba wario toloba nazo finga bino te mais to so la pembe bo senti que na attaquer contre po biso to netre justice eza ya ba wario te justice eza ya batu nyonso eza ya ba fazer ya ba porter ya ba receveur ya ba journaliste ya ba musicien ya ba artiste comédien ya ba jardinier ya ba peintre eza ya mutu nyonso soki ba argument o ya Gauthier Seye c'est bon Fali akangama sope ba argument ya Fali c'est bon Gauthier Seye akangama pona zomona ke ba politique ba nyonamiso ba journaliste politique ba bino ba télémiso Gauthier Seye akangami ba kita carrière a Fali bo ko kita carrière ndeti ngana mu kwa busa bino ka émission busa bimiso buza ko finga ye ulegela sheno munyo ulegela sheno munyo ulegela sheno munyo on pesa ko kita dezo ko tombola les choses dozo nga soulever pour yango pour moto oyo kufa mon frère Gauthier Seye mon confrère Papa Wemba zalaka Papa Wemba que son âme repose en paix asenga ko folo mide pardon pour ba retirer plainte est-ce que ko folo mide l'époque à l'époque Papa Wemba Papa Wemba l'aide ministère international l'aide world so Papa Wemba senga pardon Wemba senga pardon ko folo mide pa yoka pardon wana akenda a retirer plainte Gauthier Seye na ba avocat na yo na ba confrère na yo ki ba rotel une erreur tozaka a émission etika pour internet etika laka tozaka ka awa ke na ebitende Jésus zango ezokendele kuna mais ke ndena zomuni makambo yo ke ba rotel une erreur pour les autres zoya na biso tozotsa ba micro ya tozolo ba to défendre cause mais ce que comique ndaku wana esenga bato mibale te mie vona za na liberté na lia na ngalipa na ngaye kauka so na zwi sukali na balusi mai ya lobo soki ezate na lia lipa pamba ke nazala na prison Gauthier Seye c'est le temps fallait za mutu ayoka na lobite ko senga pardon mais tozoluka ka pe. Nous voulons la paix et que non la guerre. Donc on a posé ça kimia entre artistes et journalistes. Donc on a posé ça kimia. Nangambu pe ba musicien. Bobo respecter la paix presse za 4 pouvoirs dans le monde. Na kam mo so boké na ba plateau ba télé ya ba France 24 ya ba Euronews bani kuna do se comporter penza ke le ko la peza do artiste. Mais so ba plateau na biso bo mo na so ke bino danger. Or que yo za pour sa visibilité. Ngana na posa na yo artiste posa na posa na ngamolobeli. Ça me fait mal on sait aussi que musicien na journaliste bazo samba ezala nango mais beaucoup na niveau na pourquoi ba waro kuna peso toujours attaque non ezamba blom so faut pas nzambe na mela mai ezan bilo musuti ba wario fukaka bo appuyer ngona mabe so 5 peke golo bela pe artiste pe akoyoka bino ezana mbatu oyo falia koyoka makasi en dehors famille neza ba wario pour besoin soutenir artiste pour les so Gauthier Seye on a fallu à faire souffrir souffrir ndeko na yo mo congolais te yaya souffrir ndeko ni mo congolais alors à quoi bon bandeko wana pe obozo pousser Gauthier Seye akada za na raison hein awa to mona pe force na bino mais so lelo akoyisami donc honte
président Fally Ipupa oza motu Mobutu numéro 1 musique mboka na biso comme on dit yomoko mekana ko bongisa place wana donc ekosala biso penza bien ekosala biso bien donc bandeko on a qui non kosala moi pembena par rapport ya mission kwa lelo wana to retenir marambo ya Afrima oyo ndio na biso fabrika sa fingango a critiquango ezalaka cop de l'OMO pas s'y retrouver kuna mais pour fabrika c'est pas les États-Unis hein les membres Afrima à les États-Unis boye ne kando kende ndé no biso bino tout à l'heure pour moi critique on peut les moi trop mais le pays a beti tolo que artiste francophone Afrique centrale non meilleur artiste Afrique centrale a beti on tolo pour Afrique pesero ay biziga mboga o donc na éviter quoi na éviter place ma bezali beaucoup mais biso na ba commentaire bo tenir biso regard te doyeka ko dégager ou ezalaki par rapport que ana Congo Winner télévision bolinga ko rater le côté yonga mona musala bino na yaki liboso pona osola bino pembe donc to kutani na bino lobby toza suna bino par rapport à ma soeur d'auto sur le rapport et ça la biso bien un grand merci merci mingi na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre donc merci pe mingi na Fuji Mavinga merci pour le soutien merci aussi Laura Bijimi ne brenda ko de dato pesa bambote belé donc nebisi bino ke tozala kaka sur l'obéali toloba procès gote cécilité toko zali susu wana to me rappelle au solo mais si dit levé nazo lingana solo na kulutu nga edi badiata que je sali à pas ça après ça ka permission mo wa buikaka soit permettre ka mo bu de Congo Winner bonzolo mo buikala ti a donc so ka fi nga edi badiata na solo line bien à permettre ngo to ya to solo na bino pembe bo retenir boyi suis pas gaulois suis pas Warrior, suis pas Spirtas, suis pas Kofifet, Wengemen, Kitivé, je suis journaliste et chroniqueur de Congo Winner télévision, je suis église au milieu du village. Nayaki pour nanité contre nanité. Prévenez bomona abatunyo so wenge aw. Au quartier la te bomona bango aw. Qui tira pays bomona bango apo biso tozala biso batabatunyo. Total likolo place nyonso o ezali. Cette formation ezali ça. Donc pour le programme tu as un programme moko awa vendredi président Patrick Beckham a causé la production à Maeva Palace dans na Sainte-Thérèse donc na Sainte-Thérèse président Patrick Beckham azawana na Maeva Palace azala mo bangé na concert place nini les boss honorable Kreske Makingo Kreske Makingo azobeta Patrick Beckham na njili batono so bolinga Patrick Beckham boyawana ebele ekosala penza bien tout le monde en a pour nous soutenir musique yamboka na biso bon voyage na frère nangai Mathieu Bonche pesilana d'adilité ya kanda babi déjà côté voilà donc ça déjà bien merci pour na peine na bino pe na confirmer yango déjà côté kuna bani ne sali bien na moni pe déjà vidéo Mathieu Bonche pesila mon frère mon confrère et ami mon mère et d'adilité ya kanda toujours donc bon voyage na bino lelo déjà tokutana na espace Palmier na 8e rue entre 7e et 8e na 4e tous en répétition il y a Patrick Beckham na première rue aussi limité tous en concert il y a pardon tous en la répétition il y a monsieur Igbi na filé kalatepe bozo moné na Congo Winner télévision si d'élevé pour nous sont déjà tout solo là qui on a donc pour retenir président Wilson azal lundi pardon mardi mercredi jeudi na masimani na Kasavo bo pa Théo Zambrota na 155 donc tous en président Wilson na ba oyaye donc bozala wana pour nous passer toujours la bonne musique et répétition président Wilson et ça na 155 qui passe Théo Zambrota lundi mardi mercredi jeudi merci ngana bino tokutani mikolo ezoya kaka na nzela site oyo merci bandongo so boza ko partager biso belema merci bandongo so boza ko commenter merci pe na ba suggestion na bino na ba critique pe pour so bozo critiquer te musala esala mabete ba critique pe toza na ngope pour ça donc ezo pesa kaka force ya musala na biso ngana bino tokutani mikolo ezoya merci vraiment. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.